baza ko servir président oza en cours na yo oza ko ya bawana okosala na bango nini wana première question parce que bosa na te sécurité eza na kati sécurité président aza ko bima yo pour na besoin sécurité oko changer bango sécurité baza ba civilité ce sont des soldats, ce sont des policiers, il faut leur caser quelque part baza déjà ba fonction na bango yo oza ko ya wana. Armée pe eza na ya exécutif parce que tout général il faut répondre à ordre ya président de la République. Un président de la République c'est le premier commandant du pays. Donc général nyonso va obéir na président. Yo poko ya armée yango olobi que il y a déjà une affaire de 18 généraux. O ba yebi déjà ba géographie nyonso ya mboka, ba point stratégique nyonso, ba logistique nyonso ya pays ba yebi. Quand on parle de logistique, ba tutozala ba notion pe armée nous savons que cela veut dire. De force à pays eza koyeba secret à logistique nango. Ce qui pose la logistique à makasi ba yebi bino boza na problème. Bo bombela nango yo vous avez des problèmes. Bon nous avons déjà des traîtres dans cette armée là. Plan na yo eza ndenge nini en tant que le commandant ba ko rapporter epa na yo poko kolongola ba galon to ba grade ya un général oza nango déjà parce que ko longola ba galon ya général pamba te sinon que ye moko na bataillon na ye ba ko pe ko telema. Quel est ton plan là-dessus? Les wana kaka dana suke seli entre équipe eza kobima na équipe eza kokota parce équipe eza na mwa kokoso mingi ba uyo muto bimisa mo eza mélanger salité oyo comment okokombola yango à vous l'antenne. Merci Mingindeko Joachim. Je suis très à l'aise de répondre à Wana. C'est pour cela nazali koloba bandeko na ngai na mai na miso. Congolais tozalaka lokola toyebi te eloko tozali koluka. Rapport mapping ezali rapport malamu que ONU apesaki biso na maboko. ONU oyo azalaki
kobimisa basekele te bamboka oyo ya Amérique, Belgique, France, bamboka oyo esimbi kanambe ezalaki kobimisa te, mais sous pression na bango moko bamoni que trop c'est trop babimisi rapport wana. Nakopesa exemple boye avant na répondre ba question na yo wana mibale na tie yango na mutu e likambo na koloba yo yebi yango malamu. Mwana na ngai moko akotaki na magasin moko mokolo moko atiki mutuka na ye na parking. Mutu mususu na parking azali kosala manœuvre pour que azonga sima aye atuti mutuka na ye ya mwana na ngai. Mutu wana akiti aye atali badega et puis akoti na mutuka akei. Il y a à peine un mois et demi. Accueilli, à Télémité, à Bengi, à Tambilate. Mais il y avait une maman dans une voiture stationnée, quelque part à côté, qui a vécu toute la scène. Nani Moutouana accueilli, moi n'attends abîmé quelques 40 minutes après, maman on a évité tout le Moutoukana. Moutou a tout accueilli. Atune ozwaki numéro te ona zwi numéro te en tout cas nazaki préoccupé na yangote tant na monaki ye akiti na kanisaki ce qu'il est venu soit pour relever numéro na yo ou bien bon ko benga policier. Bon mona ngai abengi policier mama wana vandika policier aye atuni il y a quelques 45 minutes événement outi collègue. Bon, policier à côté de la voiture, a bêté na ordinateur, kaka, satellite et bimiseli, ba image et film dengue bini. Na mutu dengue a kitaki na mutu konaï, na dengue a tutaki, c'est comme na film, ma camion sont dengue dans le collègue, na dengue a kei. Na plaque ya mutu konaï, tango azali kokende. Ezomona na écran. Policier a bendi numéro ya plaque wana a koti na badata ya enregistrement ya mutuka wana amoni numéro ya cellulaire ya mutu wana a bengi mutu wana na zali esika tel o kotuta mutuka ya bato e yo wana uki nazali ko pesa yo mitindo ya kozonga bisika usali mbeba soki te na policier atetrus mutu wana aye kozonga policier amoni ye aye tuni outi yo kingande outi kosala accident oyo qu'est-ce que tu dis oyo ye abi ndenge nini okoki kokende na élection na mboka oyo potopoto ezali biso bakongolais pamba te batutolobi yango même ONU na mois d'octobre le 1er octobre abimisaka rapport mapping alobi ke na Congo potopoto ezali na makamion na badomaine nyonso potopoto ezali bacrime esalami bacrime contre l'humanité bacrime de guerre bacrime ya génocide likambo wana ekweya lokola litanga ya mai na ebale ekende kaka ndenge wana biso dynamique ya opposition tolobi non tozali kozongisa yango sur mesa tozali kozongisa yango tozali kobengisa conférence humanitaire sur les abus des droits de l'homme et organisation des élections en RDC, dans le mois de mars. Et il y a à partir il y a conférence, donc opposition mobimba. Opposition, il y a un délégué
opposition oyo tozali na diaspora tokutana wana soki tokutani wana tobimisi bapreuve oni abimisaka te ya bacrime commis par le régime de Joseph Kabila. Et celui qui finit par preuve des crimes commis, il y a eu plus de 6 millions de Congolais tués, il y a eu au moins 2 millions de Hutus tués sur le sol congolais, tués sous le régime de Kabila, ou de Joseph Kabila, ou Kanambe. Kobanda Ayaki, le commandant Hippolyte, Kanambe, Kouta Rwanda, Nabajen Kabarebe, na 1997. Puis, Nakisangani, Bisika, Akomaki Joseph de Kabila, Adraki, chef de forces terrestres. Il y a mouvement Abdel. Si Baye Kokoma na Kinshasa. Lola Kabila Kufi, Yé Akomina Yengani na Bokondi. À Komina Bokondi, il devient le commandant en chef des forces armées congolaises. Donc, de chef de l'armée des forces terrestres jusqu'au commandant en chef de l'armée du Congo, Yende Azalai Kojire Mapinga ya biso na Congo. Et bakrime wana esalami na mapinga ya biso na Congo. De Hutus sur le sol congolais, puis sur le régime de Kabila, ou de Joseph Kabila, ou Kanambe. Kobanda Ayaki, le commandant Hippolyte, Kanambe, Kouta Rwanda, Nabajen Kabarebe, na 1997. Puis, Nakisangani, Bisika, Akomaki Joseph de Kabila, Adraki, chef de forces terrestres. Il y a mouvement Abdel. Si Baye Kokoma na Kinshasa. Lola Kabila Kufi, Yé Akomina Yengani na Bokondi. À Komina Bokondi, il devient le commandant en chef des forces armées congolaises. Donc, de chef de l'armée des forces terrestres jusqu'au commandant en chef de l'armée du Congo, Yende Azalai Kojire Mapinga ya biso na Congo. Et bakrime wana esalami na mapinga ya biso na Congo. Donc, il est le premier à être interpellé sur ces crimes-là. Dans notre conférence, ce qui est vérifié au vu, il y a ma preuve qu'il a allé guilty. Il y a un crime commis sur le sol congolais pendant son temps. Eh bien, nous le remettons en justice. Justice à qui peut m'accompagner. Et si nous le remettons en justice, alors là, l'espace politique congolais est commis à Séni. Tant que comme à Séni et comme à clair, alors il faut bondir l'élection dans Malam en mettant une transition claire, une transition qui doit préparer la conférence de vérité et réconciliation. Naboka, réconcilier les Congolais avec lui-même, mettre une armée au service des Congolais, non pas au service des étrangers. Ce n'est pas un secret pour vous, pour Bandegonsusu. Armée ya Congo, les alliés n'ont plus de 18 généraux rwandais.